Breaking news, sango ya mokuse, sango ya Congo, sango bakata mike, sango ya mkufi, ezali bongo programme epesa makana, les messagers de la bonne nouvelle, pasteur de la diaspora, Salomon Didier Songo, Didier Formé, Alatakala, Bakombo Ebele Boyepi. Alors le lot, tout ça samedi, Bobo Meseni, Topé Saka, rétro de la semaine, Maramounia les gars na semaine, journaux, revue, tout bazo alimenter bozo ya batamona na Mobutu, camarade Ngwanda, petit Ngwanda, aller à Tundu alobibo et selon aller à Tundu, la candidature de Moïse Katumbi doit être cautionnée par les dépôts de la candidature de Kabila. La constitution congolaise doit dépendre de ces deux énergumènes, des criminels, des individus, des illettrés qui avaient travaillé ensemble à un certain moment contre les intérêts de la République démocratique du Congo. Et ces deux-là ne sont pas congolais, sont des criminels et des étrangers. L'avenir de 80 millions de citoyens congolais et celle de ces pays tient au caprice de deux amis illettrés, criminels, amis, quelle audace, et Frenaka Mawami. Donc, Mboka Mobimba Congo, Balingi ba chosifia ngo likolo des énergumènes, un bazaba congolais, deux batangate, trois bazaba miyibi, ba criminel, pe ba na maître moko, ezali Paul Kagame. Alors, bandeko nangai, likambo futo tele melango, parce que namoni on dirait comme ba aventure, namoni on dirait ba congolais ba komi ko zwa ya solo. Mais Kabila a na posa kokendete et Kabila a préparé guerre na Kinshasa. Na ngongo yo bino bomoni Sadek baza pré Kabila kende mais opposition na bino ya Congo ata moko taza pré pour Kabila kende. Donc biso bana Congo tout ça nous to benga na Kabila, tout ça nous to récupérer ba institution aller à Tundu to rejoindre to jijakaye ba paroles s'envolent mais les écrits restent. Et vous allez bongo mawamingi. Botala binomoko, tozana idiofa, école Lambri, les fiefs électoraux du président de l'Assemblée nationale Obeminaku, tala ndenge bana bavandaka, tala l'école, il y a un aventurier, un abruti, azali bongo ko travailler. Félix Tshisekedi, na Etienne Tshisekedi na Kabila, tous des corrompus, ba Congolais si ba timbeli bango. Alors, lobby et Indaki, les jeunes ont envahi la résidence du gouverneur jusqu'à minuit pour réclamer l'argent promis pour aller accueillir le secrétaire permanent de PPRD Ramazani Shadari à l'aéroport. Donc, Nambanda et Indaki, prometaki la population que ba kopé sa rombo ba ken aéroport, ba zué le romoté. Alors, débat sur marche abetidia Insta, totika la koyokate ifasiki babimi. Totika koyokate Académie de Beaux-Arts babimi, totika koyokate ba université musu babimaka ezakaka inikin ipen na ista. Bana mususu to éviter sur baza ba étudiant to ba camarade o ya ndengeni. Mosengo a promettre ba congolais bo gâcher fetité na kolobela ka ba élection, na kolobela ka candidature à Kabila, Kabila aza illégal na cour constitutionnelle ne baza illégal, moko te akoyi ko engager moko Botikaye a travaillé pour na komema Kabila na CPI. Je crois que Bilono surtout Boyemi Masulongo Ndengali. Général Raus a na poto azo kima pour le 19 mai. Bana Congo, bazala ebele liboso lopango na ye bandako oya somba awa. Alors basango ya Congo ezalaki yango wana ya mokuse ya kokata oyo proverbe 30-30 apesi. Na souhaité sous na félicité ba combattants surtout ya diaspora na Paris le 5 mai bazaki ebele liboso ya ambassade ya Rwanda occupation mais na kamwe batu belé na Paris ole ba rejoindre bango te ezali mawamingi lisusu kana mosengo na docteur Mukwege bientôt en conférence na États-Unis pour na kosa la transition sa Kabila. Alors, ils ont comme ça, oyo, Ngwanda le barasouté, PPRD le barasouté, Radio 1000 collines les batté, mais comment ba chronifuati, comment ba chroniqueur,
ba animateur ya ba émission na YouTube ya diaspora bazo sala ba émission kokumisa Kabila qui a koki ko se représenter que azali na nanga na bato wana nyonso surtout ba kotika e président et pourtant biso fallait to telemelango pe lisusu lelo na pokwa PPRD bazaki bona kinga kati Kabila na réunion na bato na ye azoluka ndenge ni autia guerre na Kinshasa pour atika président mais biso tolobi cette fois-ci avec Monseigneur Mosengo na Yesu Christo to kobenga na Kabila pe mboka ekozonga na maboko na biso ezaki breaking news pasanga mokuse on dirait qu'Amon Galema avec le messager de la bonne nouvelle Salomon Proverbe 30 pasteur de la diaspora breaking news